photo historique pour les Mobutistes. Le fait que Bamoni Félix basimbani loboko na Kagame. Même batango zongi. Kabila boya kialala na ndako. Mutu oyo boza kofinga Félix oyo apesi Kagame mbote. Azongisi mbemba na ndako na ye. Mena lakisaka bino photo oyo bizimakara azana ngwanda za mboka. Makambo bosala contre UDPS. Makambo boboma bino ba Mobutiste boboma ba chrétien catholique. Pourtant bazali ko réclamer makambo ya conférence sur la souveraine ba porte fungwama. Vous avez massacré nga. Et le quoi liboso ba conseiller abo ma service national. Ba bandi ko façonner la dictature oyo ba mesana kila yango. Kabila oti na ba problème ebele lelo oyo azangiki bomesana kama desu ya bana langage botika na Congo tango bakangi yango esika bozo kufela ete ya bino. Avant de commencer, rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne Kadiombo TV. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et de commenter nos vidéos. Merci. Yambo kopesa topesi nkolo merci mingi. Nzamba bakoko na biso ba televiso tozali na bomoy. Lokola pe bolingo na ezala ki ebele ya kotinda bakoko babota ba parana na biso ba parana babota biso. Biso pe toboti bana ezali kaka même bolingo eza ko continuer. Maintenant ici na lingina pesa merci après ko pesa nkolo merci apesi merci na baboto babota ngai parce que sans leur volonté je ne serais pas en vie. Bino pe bi pa inyo sobozali bo pesa mbote ya lokumu na baboti bino bolinga pe bango ezalaka très souvent une erreur grave. Ce n'est pas de votre faute, vous avez été prêché comme ça. Yaba oyo batelemelaka ba parents lokola baninga na bango oyo aza ko finga papa en face to maman parce que bayebisaki na profession moko boye ke baza bandoki soki eza bandoki eza makambo bino mibale bo traiter yango. Mutu aza ko yebisa ke baza bandoki boya bango debisa ye que ça ne sert à rien d'être dans ton église si vous n'êtes pas capable ya kolongola kindoki wana. Alors bolingo yango wana lelo toza kolobela sujet oyo eza très intéressant. Avana banda yango sujet ezali nini? Photo historique pour les Mobutistes. Le fait que Bamoni Félix basimbani loboko na Kagame. Et puis si batu matière ya ko traiter na poto babandi ko ganga. Alors je voudrais qu'on traite de ces problèmes. Avant na kota na mozindo naza ko pesa merci mingi na batu pona ba vœu na bango ya bonheur ya prospérité. Des meilleurs souhaits pour que je dure et perdure. Il y a anniversaire nanga, il y a 50 ans de carrière. Il y a naissance. Au Yoseko Salema d'ici dimanche. Donc le 15, c'est beaucoup le monene. À travers le 15, il y a yo na célébrer kamakasi nzambe oyo a sala bakoko nangai. Bakoko nangai baboti bapara nanga bapara baboti ngai. Je ne peux pas me détacher de cette réalité. Po ezali long ndenge wana bisika nyonso bato bazali na monde. Nul ne peut venir au monde si les parents ne se sont pas concertés pour le faire. Très important. Maintenant awa bato yo bakoboko lata drapeau ya impère na tolo. Bato ya libunga. Bagangi balobi tala makambo tozali koloba.
bazaka na lingala moko facile na munoko na bango bateki mboka na tunaka bango koteka mboka elingi koloba nini batekaki yango na comptoir nini à quel prix. Oh, le président Félix ne pouvait pas saluer le président Kagame. Si le ridicule pouvait tuer. Mais, ezamba la liboso te Kagame azokutana na Félix, mais bozolo bakaka. Pourquoi? Parce que vous avez échoué, la mouke komi ko panzana. Awa Moïse Katumbi azosa la partie politique, nde mori ya suka. Totala na photo oyo bafandi Kagame pembeni ya président Félix Tshisekedi bongo tozongela masolo. Boti kolanda photo wana. Mena lakisaka bino photo oyo bizima kara azana ngwanda za mboko. Bofanda kimia boataka ngwanda se te. Et je me pose la question de savoir qu'est-ce qui vous traumatise. Parce que kokutana oyo bazo kokutana président Tshisekedi Tshilombo azali vice-président ya Union africaine. C'est-à-dire c'est lui le chef qui contrôle l'Afrique centrale. D'ici 2 ans, akozala président ya Union africaine mobimba. Ako contrôler Afrique mobimba. Na minute yo président Félix azali vice-président ya Union africaine, premier vice-président, Kagame aza rapporteur ya Union africaine. Baza na comité moko. Boni boko luka que bapesa na mbote te basala boyete. Il y a même dans les entreprises, des sociétés où les gens ne s'entendent jamais. Mais bazalaka waza chauffeur aza receveur, le patron aza banco. Bon ça le musala. L'Union africaine a donné sa confiance na président Félix Tshisekedi pour qu'il dirige l'Afrique centrale. En dirigeant en tant que père, il va être en bon terme avec tout le monde. Il vous a dit plusieurs fois to comprendre bino ba moutiste. Problème na bino bo croyaki que EDC oyo bo pesaka kombo Zaire lokola mwana obocho pesi e kombo ezalaki bien privé na bino. Ndebo bozaki ko kanisa bino ba moutiste. Ko fando bo fanda ki 32 ans bo kanisa ki eze loko ya poche na bino boko sala nango ndenge bolingi. Vous choisissez qui vous pouvez critiquer, qui vous pouvez blanchir. Donc vous pensez comme ça. Tokende malembe na bino. Bozoko ganga na ngwanda za mboko que Kagame aza criminel. Oui, il a tué beaucoup. Maintenant tozonga mwasima. Tokoka koyeba Kagame ango akotaki na Congo ndenge nini. Est-ce que ça Félix Tshisekedi mutu akotisa Kagame? Non. Si quoi akotaki ndenge nini? Basali rébellion na mwana mboka Laurent Désiré Kabila. Bapesi ye batuti na Kagame ke basali sabiso bino ba mobutiste na mobutu bolongwa. Museveni apesi pe ba oya ye, Kurunzinza apesi pe ba oya ye, baya kobengana ba mobutiste oyo ba nyokola ki peuple congolais ti suka. Ndeko kota Kagame akotaki.
Tango akomi awa. Koyebaka que ezali très dangereux de l'avoir sur le dos. Kondo Etienne Tshisekedi aloba na Laurent Désiré Boye. Batoyo tofuta bango mbongo bazonga. Batikala wate. Parce que lui, le feu Etienne Tshisekedi wa Mulumba maîtrisait la politique du monde. Il connaissait les voisins. Tofuta bango bazonga. Je me rappelle, Laurent Désiré Kabila à Salaka Hereri à Liboso. Il avait présenté au cours d'un point de presse, il a dit, tous les mouboutistes ne sont pas mauvais. Il y a des bons mouboutistes. Et puis à Seki. Le kola yeba kite que mouboutistes zanani, mouboutisme zanini, a kotisa ki bango na vinaye. Le feu président Laurent Désiré Kabila est mort. Les mouboutistes sont restés. Parce que eux, ils font la mission de Satan. C'est-à-dire, ndenge Satan, Zamba Salaye, Satan a l'objectif faire du mal. Le mouboutisme a comme objectif faire du mal. Ce sont les mêmes mouboutistes qui vont récupérer Joseph Kabila. Bakolisi kombo ya Raïs. Bakombeli na drapeau 100% sûr. Bafandi na ye, mayele nyonso ya mutu ya Kabila ebunga. Eloko aliboso bakonseiller ye aboma service national. Babandi ko façonner ye na dictature oyo bamesana ki na yango. Ti Kabila koti na ba problème ebele lelo oyo azangi kimia. C'est qui? Les mouboutistes. Lokola Kagame aza criminel. Lokola tokoki kopesa ya tambote te. Lokola tozo ko lukaka ka basambisa ye bakanga ye. Mais pour tozo lo bape ndambo français, on se dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, on a proposé Boye. Avant Boya de condamner le président Félix, qui a fait ça qui Kagame Mbote, tous ont la deuxième république. Pour tout juger Bamakamouilika qui la deuxième république. Tant qu'il ne peut pas le dossier, il y a bien mal acquis et assassinant. Bafungola yango, total la soki ba mouvement baza autour de Kabila ba ko résister. Total la soki bino bato impero boza na diaspora boko fungola mbanga bolo balisusu. Natanga ngai yoyo na yebi. Les mouboutistes ont commencé par nous voler les provisions, les ravitaillements na base militaire. Je prenais les kits back militaires, je pars à pied de la base Kamina à Kaminaville, koniki samanyok na masango. Na chango na mutu, na bandiko zonga lisusu makolo. Aller-retour 50 km. Faut que sambi sa dossier wala. De deux, na 1979, likolo ya diama ya bana mboka ya Kasai Oriental. Ba moboutiste, Mobutu atindaka commando na ba hélicoptère abomaka baluba lokola soso. Ba oyo ba sotaki na kati ya Lubilange. Lubilange za rivière ya munene oyo ezalaka na diama na kati. Hélicoptère ye baluka boye mupepe ya makasi efungoli mai bamoni mutu ndenge azali na le lit
de la rivière va péter Massas. Ça, Mobutu l'a fait au Kassai. Tozonga na dossier ya lititi mboka na Katanga. Enlèvement ya population katangaise na quinoise par les hiboux, les égorgeurs. Tout traité dans nos dossiers. Tout traité dossier ya épuration ethnique na Katanga. Botanga Kyungu a commencé. Mais c'est lui qui avait piloté ce problème, c'est Mobutu lui seul. Et Ngwanda était le patron de la sécurité. Opération Ezali Koselma na Katanga, Ezali qui accompagnait la brigade mobile ya Mobutu et la gendarmerie pour tuer les Balou. Kyungu n'avait pas l'armée. Kyungu n'avait pas le pouvoir sur Mobutu ou sur Ngwanda. Mobutu a dit, vous allez tenir un discours, moi je vais tuer. Et on a mis tous les Katangais dans ce lot et les affres se sont commis sous la barbe de Mobutu et il était calme, il était tout joyeux. Pour lui, j'étais en train de punir Tshisekedi Etienne parce que Azalaki opposant. C'est Mobutu qui l'a fait. Et maintenant, nous nous posons encore une question. Lorsque les Hutus vont entrer avec les armes et munitions, un armement lourd de Abiyarimana, qui s'occupait de la sécurité? Qui étaient des grandes autorités qui prenaient de grandes décisions dans le dernier cercle? C'était Ngwanda Zamboko, le patron de la sécurité. C'était Mokolo Apombo, Atundu Liongo. C'était Mususu Kemalilo, Kengo Adondo, Vundwa Tepemako. Vous étiez là tous. Vous continuez à rendre na arme. Vous n'allez pas aujourd'hui commencer à crier sur Kagame, qui était pourtant votre ami. Expliquez aux gens qui étaient Bisengima na Rwem. Qui était le directeur du cabinet du chef de l'État Mobutu. Wana n'a expliqué d'abord boye na zongi sikoyo un événement récent. Mbemba akangaki Équateur Mobimba na parti ya Kisangani. Botuna ye tokobanda procès d'abord ekaka pa na biso. Botuna ye combien il avait tué, combien il a pris dans toutes les banques, avec le foot s'appelle la taxe, mbongo ne kenda wapi. Pour vous autres, benga moi namboka. Tango Uganda na Rwanda babundi na Kisangani babomi makashi population pour na kowela or. Mbemba était là avec son armée. Botu na ye, boni babomaki ba Congolais yo fandi kimia. Je vous dis qu'il ne pouvait rien faire parce que son patron était Kagame Kaguta. Et était Museveni Kaguta. Ndeya armaki Bemba pesa ki arme. Bemba bominango awa na Congo. Nde même arme Bemba termina ka population congolaise na Kinshasa en 2005. Bo traité dans le Kambouana vo boko bananbote oyo Félix Apesi Kagame. Tango guerre salemi, Kabila zako bundisa Mbemba bundisi Kabila. Bo expliquer biso comment Mbemba komaki andimaki kozala vice-président ya Kabila.
na 1 plus 4. Lui a droit de faire ça. Bapesani na bambote, basako seka batalani na miso. Là, ça va. Il a droit parce qu'Azali Mbemba. Parce qu'Azali Moubutiste. Tant qu'on va évoluer, même Bandimi a cédé à lobby sportivement, j'accepte, Kabila a gagné. L'isole sukaka wana toyoka kibino diaspora ko telemate oyo bozo ko telemalelo po ba gagner mutu na bino ya Fayulu oyo azana origine douteuse. Memba na 2007 babundi guerre na Kinshasa na Kabila. Kabila bomi yepe abomi. Kabila komi makasi alongi ya kimi akeikuna. Bon juge nanu wana. Après 10 ans à prison. 10 ans dans ce pays. Même batango zongi. Kabila boya ki ala na ndako na ye. Mutu oyo boza kofinga Félix oyo apesi Kagame mbote. Azongisi Mbemba na ndako na ye. Pourtant Mbemba betaki ye ku na Genève. Tango zongisi Mbemba na ndako na ye oyo Kabila boya ki komona Mbemba pembeni na ye. Lelo oyo tozoloba Mbemba kepa Kabila bazala elongo po babudisa mutu azongisa ki ye na ndako. Abundisa fachi. Jugement il faut ezala wana. Bozo kende musika pour rien. Vous voulez créer des choses pour rien. Vous pensez que la République démocratique du Congo est un bien privé de Mobutis. C'est ce que vous pensez. Moi, na Mobutu ye moko oyo bozo la te la flambeau na tolo. Mobutu Zanga Joseph. Il a soutenu Joseph Kabila Awa. Oyo Kabila bolobaki azali élève ya Kagame. C'est-à-dire moi Joseph Zanga a soutenu Kagame. Boloba toyoka. Bo publier pa batu. Maman ya botake ngwa dondo azalaka ya wapi. Comme ça biso to condamné Félix pour apesi Kagame mbote. Non, ne dites pas de bêtises. Là, nous sommes au regret. Lelo oyo batu bazo yemba bazo bine la Kabila oyo bafinga. Bakena kolia na komela na Kabila na kingakati. Alors que Bakabila nde bayaki ko éliminer Mobutu. Bo expliquer nanu. Bango nde bazana droit ya kosolola na ennemi na bagwa akala que Félix a solola na ennemi oyo akala te. Mobutu est parti ici en pleurant. Et ça ba Joseph wana nde balongola ka yawo. Ake okufa kuna na Maroc. Vous êtes restés vous les Mobutistes. Si sabidi mouyaya, si sabidi mouyaya. Les lobos misele na comme mosusu, comme c'est votre genre de la flatterie, a comme Chinaram. Vous, diaspora la Mobutis, expliquez maintenant ceci. N'allez pas plus loin. Toko comme pas Félix Nambote Sima, tosil saoyo tozolobawa. C'est ce qui est vraiment important oyo tozoloba. Awa. Fayulu oy la muka na bango mobimba sponsor na bango ezalaki Alain Dos ezalaki Mo Ibrahim ezalaki Kagame bolobi yango te bozana bango bokendaka pe bosololi na bango bomoni ke bango bazo mérité mbote ya pamba un chef qui donne à un subalterne, pour lui bosser un problème. Dès lors que tu as tout na yango wan.
Est-ce que façon bino ba mubutisi bonyokola ka population congolaise bokokaki kozala to pesa pe bino mbote tozoni na bino elongo? Réfléchissez deux fois. Vous avez volé, vous avez détourné, vous avez tué, vous avez martyrisé, vous avez clochardisé, vous avez fait tout ce qui est mal à la population congolaise. J'étais en train de me rappeler au Kolekara Ponga Bindengenini, au Kolekara Rokading Dengenini, au Kolekara Kuna sous-région Dengenini, au Kolenjila. Donc, vous avez torturé. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ont flambeau na tolo. Comme si vous avez tout le monde vous méritez d'être là. Laurent Désiré Tango Alimbisaki Bino. Batu batindaki Laurent Désiré Kabila na maki izani ezabino ba mungutisteti afandi na zamba na ba wimbi kuna ba baraka ba nini tango aye alimbisi bino botikali mobimba bo abanani bino bozo mériter ba limbisa bino. Joseph Akoti avait la possibilité de vous tuer tous, mais afandi na bino bokendaka kingakati boliaka chaque jour. Bolanda ba vidéo yo boza ko finga Joseph wana. Boza ko ba mériter te atamboti. Lelo bokenda ko lia bozo bina na kingakati. Vous êtes qui pour que mabe bosala bato ba pesa ka bino mboti? Vous êtes qui? Makambo bosala contre des pèses. Makambo boboma bino ba mobutiste boboma ba chrétien catholique pour tango bazaki ko réclamer makambo ya conférence sur la souveraine ba porte fungwama. Vous avez massacré. Qui était le chef de la sécurité? Ngwanda Zamboko. Qui avait toutes les antennes partout pour nakoyeba ko sécuriser Mboka? Ngwanda Zamboko, Mokolo Apombo. Vous avez été là. Comment est-ce que boye ba Rwandais ba kotaki boye baki ezalaki kopu na bino yango wana bo signalaki Mobutu te? Voilà pourquoi Mobutu a dit on a profité de ma maladie pour me poignarder dans le dos. Il s'adressait à vous. Lelo Ngwanda Zamboko azo regretté po babomi général ya oyo ya FDLR oyo ya zaki koboma batu na este. Oh, pourquoi Félix andimi ndenge wana on l'a tué? Pourquoi? Il réclame la mort d'un Rwandais qui est tué au front. Ngwanda Zamboko botune ozo réclamer ndenge nini? Kaka yo moko na munoko na yo occupation awa babandi ko éliminer batu wana po mboka etikala libre okomo ko réclamer. Et même il dit, il croit qu'en disant comme ça va nous plaire. Oh, Barwandende babomiye, ezali armée na biso bomite. Expliquende, oloba yango teti le Ngwanda. Rwandais bakotaka ndenge nini? Na Zaïre. Yo zalaki mutu a sécurité na équipe na yo mobimba. Bo expliquer Kagame akotaki awa ndenge nini? Botika le président Félix tranquille. Botika ba jewana toyebi yango bien. Tocha insolite na biso. Tolandisa ngo na mateya ya mama Pauline Mujinga. Bongo toko kakoshite. Sikoyo boyebisa ngai bozane sengo te pona nene peuple congolais. Na Tchelibino Tshisekedi comme président, bo sepeli kakate. Nazo signer nazo changer président. Comme ça bo déclarer sous souté. Toroyo boze nazo tchachadari. Bouti kolanda insolite na biso na conseil ya mama Mujinga. Na tuni question bokendo kotuna Zamboko. Botuna ba mubutiste nyonso baza ona bino diaspora. Kagame ba invita kaye awa na RDC en 2010. Il est venu. Na tribune d'honneur na place triomphale. Ba mubutiste tout ba pesa yembote. Bobeta bango te bayaka kuna kotambola bazongi.
jamais bobeta bango. Jamais boganga bino. Ya bino bozo ganga kaka oyo président oyo aza kozongisa mboka na rai nde boza kotelemela. Lisolo na bino ezali bomesanaka détournement na muyibi, bomesanaka madesu ya bana langage botika na Congo, tango bakangi yango nde esika bozo kufela. Ete ya bino. Avant de commencer, rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne Kadiombo TV. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et de commenter nos vidéos. Merci.